éviter éviter ce respect on a le bana munoko dans la munoko peut-être va on dit mangate te auto mona bande comme sous bavandi banda tongo ti pourquoi batonga ka basala nzambe o affaire a gege o koto asali boy o ayembi boy o azongisi boy bavandi toute la journée bazuna bon ka sujet batonga basala nzambe baloba mabe basala nzambe conséquence ni ekolanda batalo lenge wana. Oui, pour te montrer respecter nga d'abord il faut nga bon banda comme respecter parce que na se respecter te batu to comme nga pamba il faut na yeba valeur ya mosala oyo nazali kosala nazali na liboso na nzambe pe liboso ya bato respect ezali ponanga. Maranatha Second Souffle est un site chrétien qui met en exergue les activités chrétiennes et propage l'évangélisation des dieux partout dans le monde. Ce site vise la promotion des différentes églises, différents travaux manuels, différents artistes chrétiens, différentes œuvres, différentes actualités avec un seul dénominateur, Jésus-Christ. Nos rubriques sont Maranatha Reçoit, Maranatha Live, La Voix du Peuple, Second Souffle New Look, Maranatha Actu et Chrétien, le mariage autrement. Là où les autres n'ont pas pu, nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas, nous faisons toujours au-delà. Pour tout recouvrement, émissions, prédications, concerts, spots, conception des affiches, contactez-nous. Bonjour à vous, aimables téléspectateurs, vous qui êtes les infatigables et amoureux de www.maranatha-second-souffle.com. En tout cas, nous sommes là dans le cadre de votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, émission ya Mingongo. Mingongo Oboyo Karaba Peuple s'exprimera à travers micro Nabiso ya La Voix du Peuple. Alors, tout n'angani nyango. Enyoloba to memeli bino sujet mo ya très bien retourna ngani nango enyoloba omi tuna sujet ni nango to memeli bino na tongo alula. Alors je vous assure que mukola lelo to lobela sujet mo est tellement bien, est tellement pertinent parce que to remarqué lelo bande ko belé toto sa basala nzambe te basala nzambe ba koma lora ba master banzimi basala nzambe ba koma lora ba master ba papa quartier basala nzambe ba koma lora ba master ba yaya quartier to mi tuna to ki nango wapi eloko ba bengi respect vis-à-vis ya basala nzambe tutsango wapi eloko babengi kotosa basala nzambe tutsango wapi yango wana esala biso mwa souci to remarquer que bande ko belé lelo to na respecter vis-à-vis ya basala nzambe et c'est pour cela na micro na biso ya La Voix du Peuple lelo to s'intéresser to memela bino sujet ya boy poto mekampe ko tuna baimboka to tuna population to tuna bandeko respect envers basala nzambe ko memela biso nini et pourquoi il faut to sa basala nzambe ba ko respecter basala nzambe pe ezanini yango ne mama na likambo oto mekampe ko solo là vraiment lelo à travers micro na biso ya La Voix du Peuple. Alors Pichu Maimbi derrière la caméra, c'est parti en interview. Voilà, tout ça, maman na biso awa to mekanon ko tuna moi mituna par rapport ya oetali respect vis-à-vis ya basala nzambe. Bonjour maman nangai. Bonjour sœur Dorcas. Est-ce que kokota la micro na biso caméra na biso s'il vous plaît? Kombo nani bande ko? Kombo nangai maman Judith Lokamba. Maman Judith Lokamba, maman ya Josué Lokamba. Yebisa biso nanu eloko ba bengi respect ya basala nzambe ezani ni pona yo étant que la servante de l'Éternel. Ah bon, respect basala nzambe ponanga eza par rapport na nde Bible eloba ke to pesa bango double honneur parce que Bible lobi ete o respecter mon boti na yo mais comme na basala nzambe lobi ete photo devoir bango double honneur ko le quand même o to pesa ba parents na biso parce que bango nde bazwa charge ya ko bondela pona biso liboso nzambe donc toza obligé ya ko pesa bango respect ya ko respecter bango à tout prix. Même si aza mabene concerné yote tika nzambe moko a juger parce que Bible yango moko eloba biso ke nzambe nde moko akoyeba ko juger basali na ye eno biso batamokili. Nzambe moko nda koyeba ko juger basali na ye eno biso batamokili. Alors ni nous a ko remarquer na mikolo na biso ya lelo est-ce que batu vraiment baza ko respecter basala nzambe lolenge o esengeli ndo lobi ke no basala nzambe bazo mériter double honneur. Est-ce que double honneur wana baza ko mériter yango convenablement na mikolo na biso ya lelo ou bien moi dérapage mo isa au salima? Ah bon, respect wana na kota la boeza vraiment sous-souté pas basala nzambe
to komi si bango lokola ba camarade respect wana vraiment eza isusu te vis-à-vis na biso na ba serviteur wana to benga basali na Nzambe toza na droit ya ko respecter bango même si omoni na mabe na eso opusa na pembeni po ebise ki asali mabe eza bien na place que l'aime surtout banda loba to banda plibi yango ezala bien te donc so omoni mosala Nzambe na mabe yozo ata ya obonde la po na ye ezala bien que obando critiquer obando loba n'importe quoi na sujet na ye. Le bon siko batu oyo ba commissaire ba sala Nzambe le roi ba master na kati avenue mona ba camarade madame ba camarade pasteur za ba petit momboé ba pire vieux à quartier ba moni penza pasteur o biso église to benga mon sala Nzambe to pese ba respect belé mais na quartier ba papa quartier ba commissaire mon sala Nzambe le roi master na bango o yandeni on a kiyanke nyoso ba na respecter vis-à-vis ba sala Nzambe ko bisa bango liloba nini bazwa mbela ya kubanda kutosa ba sala Nzambe. Non, il se bon que to pesa bango respect non ndenge Bible zoloba azala mwana oyo boti il faut devoir yeba respect azala mobile non il faut pesa respect azala leki na yo azala n'importe quelle catégorie oh ça a se retrouver le bosso na ozana obligation pesa respect parce que là ozo pesa respect Nzambe pe a osepela po ezaba principe o Nzamba pesi biso na vie. Merci beaucoup Nzamba pambolo maman. Merci. Voilà, merci beaucoup to kende kande to lobi la voix du peuple mingongo ya ba peuple to mekana ko luka luka to zo ya biso bandeko. C'est parti pichu maimbi. Voilà, tout ça pena maman na biswawa, maman bébé, tout na eno moi mituna na Italie, toujours respect ya basala Nzambe. Bonjour maman. Oui, bonjour. Est-ce que kokota la caméra là? Monique, bonjour. Comment on a ni s'il vous plaît? Comment on a maman Sandrine Mwamba? Maman Sandrine Mwamba. Maman Sandrine Mwamba, est-ce que yondo za boto ça vraiment basala Nzambe? Oui, faut na tout ça bango, so na tout si bango teza mabe parce que bango nde ba komi basala quoi ba parents na biso. Au sambela en église. Nous sommes dans la chapelle de vainqueurs. Chapelle de vainqueurs, pasteur na bino komone na. Pasteur David de Edepo. Est-ce que tout ça vraiment pasteur David? Il faut na tout ça, et na droit tout ça, il faut na tout ça. Pona yo eloko baben ko to sa basala Nzambe, eza nini vraiment? Koto sa basala Nzambe. Eza donc il faut na sens il faut koto sa musala Nzambe. Couper sa valeur wana. Oya zana pourcent valeur dans le sens que au moins ba nous dire que moni azo mona musala Nzambe neti mwa nini moko boye or c'est pas ça il faut que tout ça vraiment musala Nzambe ko pese valeur respect bon pona bato bazala so musala Nzambe baza gentil vis-à-vis na ye a commissaire le roi mastanae donc c'est-à-dire ba ko sala ba gende ba lingi ba ko finga na pe mais abosana ke wana za aza ouin ya Nzambe wana babosana ka bangonde babosana bazosala erreur parce que mosala Nzambe soki ala kisi yo gentil de forme so ko la kisi gentil pour apporter à mes maillons à gagner disons à gagner âme na église mais yo soki o landi gentillesse na ke ala la kinga gentillesse boye nga fona ndo meme na ndenga boana ça sali péché il faut appeler ça dans honneur valeur. Oui, c'est une fois pire ça. Moi, liloba suka et pas bandeko bavandra basangani 4 5 6 7 basimbi ko toto la basala Nzambe bazo finga yebisa bango moi liloba moro ba yeba ke basala Nzambe baza bato basakana na bango te. Ah merci biso na église biso ba enseigner biso ke mosala Nzambe jamais ko vanda o banda ko loba ka kombo na e eza no lisumu eza bien te faut ko pesa e valeur non pesa la conseil na ba o bavandara likita pona tonga basala Nzambe disons ko critiquer bango te Bible lo bibo tika e ce que bomona ke na mabe botiki Nzambe moko a juger biso jamais to koki ko juger musala Nzambe ato kuta ki e place boy ato ça le quoi déjà za musala Nzambe yo ke na kombo ya musala Nzambe pesa e honneur wana pesa e respect pe valeur wana ya musala Nzambe. Merci beaucoup. Toyepe kokutana papa na biso atomoni ekutu azotanga Bible to mekana ko surprendre moi mke na sujet na biso tozolobela ko respecter basala Nzambe. Bonjour papa na ngai. Bonjour maman. Papa kombo nani s'il vous plaît? Pasteur Campi. Ah oui, papa na biso pe aza musala Nzambe pasteur. Papa yebisa biso non parce que lelo o ezo sala biso pasi makasi tozomona ke bande ko ebele bazana respecter vis-à-vis na bino basala Nzambe. Okoki koloba nanu valeur o basala Nzambe bazana ngo po et interpeller bande ko ba respectera bino te bakoma ko respecter bino na mokolo lelo. Oui, Bible lobi était mon peuple meurt faute de connaissance. Kozanga boyebi ezali kokufa. Mingi bazali ko banga basali na Nzambe te parce que bataille amité et cause de faute na bango te
il faut faute ya ba oyo bazo kamba bango parce que soki ote mutu za musala nzambe il faut qu'on respecte ye ba ko respecter parce que bandi mi bayoka ka ba pasteur na bango. OK. Sikoyo conséquence nini ekoki kolanda mutu soki aza kotosa basala nzambe te est-ce que ça na ba conséquence oyo ekoki pe kokomela mutu lolenge bon? Bible lobi na mokanda ya je crois Deutéronome lobi était celui que j'ai choisi vous le devez du respect. Si vous respectez musala nzambe vous avez un problème yo na nzambe. Parce que dans mokanda ya Hébreu chapitre 13 lobi était il veille sur vos âmes. Mais parce que la musala oyo en murmurant en s'inquiétant mais ça musala nzambe oyo na bolingo nyonso et vous allez litomba pona bino. Est-ce que papa yo na kati église awa stopé na nzela topé bisika nyonso soit bisika o vandaka batu ba respectera yo vraiment? Oui, pour te muta respecter nga d'abord il faut nga bona banda ko mieux respecter parce que na se respecter te batu to ko nga pamba il faut na yeba valeur ya mosala oyo nazali ko sala nazali na liboso na nzambe pe liboso ya bato respect ezali ponanga. Et c'est comme la yo pe mutumo be pas manquer au respect ane mon di église te mutanzela ra muta balabala soit bo vanda ra venir moro a manquer au respect a respecter au te au regretter lobi ah ngama musala nzambe mutu ake ko sakana ngabwe est-ce que c'est comme la mamba lo lenge wana te franchement parlant le kambobono ne komela ngaite depuis le bombashi nous avons na Kinshasa le kambobono ne komela ngaite donc on se respectera yango bat pe ba respectera. OK. Et bon, c'est comme moi, l'obasuka par rapport à Bandeko, Bazalara, Vanze Kiri, Bazo Betara, Masola, Basala Nzambe, Kotonga, Basala Nzambe. Oh, ana Simba Kisi, oh, ana Salabo, Yebisa Bangon, moi, l'Iloba, va comprendre que Kotonga, Tonga, Basala Nzambe, et Zamalamte. OK, merci beaucoup. Mwanda ya psaume chapitre 1 à 2, ou bientôt à 3, et l'objet était. Et c'est ngona oyo azali ko fanda na nzela ya bato mabete. Wana psaume na kotanga bino psaume chapitre 1 verset 1 et lobi na biso boye toto ça et lobi heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce que kisi n'est qui combo na Yesu? Ça c'est de 1. Bible bete combo na Yesu, ezali koloba combo nyonso. Kisi eza combo, eza na se makolo na Yesu. Yesu qui était celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais, il en fait les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ils ont les promesses dans Zambé. Si vous avez makambo, il faut que tout ça yango. Mais si vous avez ko sala, et que vous avez Zambé à ce moment-là, il ne faut pas accepter yango. Mais que tonga yete, que finga yete, porter combo et le mosali dans Zambé. Merci beaucoup. Nous avons pambolo papa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, bandeko, nde boza tozabwe, to ana atelier na biso ya menuiserie, hein, bandeko na biso ba osala vraiment musala ba otonga bilamba, mais to me kampe ko solana ba mo mukie, soki bango pe basambela, soki bango pe bayebi eloko ba ben ko tosa, basala nzambe. Tozana papa na biso atoyo coûter vraiment en plein boulot quoi. Azo sala vraiment zo travailler mais to kangeka to me kanon ko solana to ba so pe ba menuiser pe basambela. Mbote papa na ngai. Mbote maman. Bota la caméra na biso. Omona maître Guilin. Maître Guilin, on a sala au makasi. Na sala au makasi puisque Yesu pasala yango. Ah Yesu pasala ka onde songa pe na ina ba mabaya na nga obetela nga ba kiti moi bien j'espère. To sa ilo ya kitoko makasi. Vraiment. Est-ce que ebe loko ba bengi ko tosa basala nzambe? Otosa basala nzambe na yebi yango. Yo tosa basala nzambe. Mais oui. D'abord est-ce que sambela? Mutu nyonso asambelaka na mutu nyonso asambelaka te yo ndo osambelaka ngai nasambelaka asambelaka na fille mais pas révérend Dayo Samuel osambelaka pas révérend Dayo. Est-ce que otosaka vraiment papa Dayo makasi osaka aotala yo so otosaka te aomona aotémoigner biso nyonso bana na ye totosaka. Est-ce que oyebi eloko vraiment eza kotosa basala nzambe valeur nango importance nango eza nini vraiment na vie na yo comme olobi osambela c'est-à-dire oza chrétien yebisa biso nano vraiment hein kotosa basala nzambe eza na importance nini na vie ya mwana nzambe? Otosa basala nzambe eza na importance makasi
parce que Bible lobi yango moko ke to toucher ba wena été. Donc muto nzambe aponi oyo a choisir ye lokola leader. Quel que soit zana ba ambeba po azape mutu. Mais que ko finga ko dénigrer là vraiment eza na malédiction. Siko pona bandeko bazalara bavande kiri basimbi sujet banatongo tipo quoi batongara basala nzambe balobara mabe basala nzambe ko yebisa bango ni vraiment. Bon na ko yebisa bango ki basala nzambe nde to mona bongo bazali bato. D'autre part baza bato nzambe a choisir pe aza pe na ba anzoto ba sentiment mais que ceux qui akoye na mbeba makambo wana oyo akoyi etali yote donc yo tala ki aza mosali ya nzambe ye moko na nzambe oyo apona ye akoyeba kosala ndenge na ye ndenge ya apona ye c'est ça que kofanda kotongaka basali ya nzambe kofingaka bango surtout bakinoa mingi bazosala yango en tout cas eza mabe mingi eza la malédiction. Voilà, moi liloba suka pa ya bandeko o bato sara basala nzambe te musana bango toto la basala nzambe yebisa moi liloba suka ndeko azo yebisa bino ba oyo botongaka botukaka basala ya nzambe o comprendre te vie na yo tambola te o comprendre te makambo na yo kende te ok quelque part ozo finga batu oyo nzambe aponi donc eza na malédiction luka vie na yo efungwama oleke ya kofanda ya kotalaka basala nzambe kofingaka bango ko tiolaka bango otozoka mikolo bazofinga mosala nzambe songolo po asali bwe en tout cas totika bango oh gege comme si jalitio gege mikolo somo donc totika nzambe ye moko ayebi o apona bango na mikolo suka ye moko ayebi akoséparer oya malamu na oya mabe en tout cas pona ko tonga kotuka basala nzambe boluka malédiction te bandeko botika. Merci beaucoup nzambe pambolo ndeko na biso. Voilà, tous à peine papa na biso awa to mekana ni kosola na ekitu na ena mwa lituna na o itali toujours respect ya basala nzambe. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani otali caméra? Kombo nanga Willy Moki. Papa Willy Moki, est-ce que yebe loko babengi kotosa basala nzambe? Na yebi yango. Kotosa basala nzambe pona yo zani. Mosali na nzambe azali représentant ya nzambe, aza ambassadeur ya Christ. Lelo so mosali na nzambe okuti be na erreur aza mutu, mais oko critiquer yete, oko finga te poza obenda malédiction. Mosali na nzambe aza mutu, soki asali mate, oko benga ebo solo non papa tala erreur yo sala ka boye basala boyo kayo. Mais so bani ko toucher personnalité ne, ozo toucher directement personnalité nzambe. Et bon pona bandeko o bavanda basale kiri banda tongo tipoko bavandi masolo mususu babeta te kaka ya basala nzambe. O koto gege, o koto boy, o koto bazongisi be kaka ko critiquer basala nzambe. Yebisa bango na mwa liloba ba comprendre valeur nini o basala nzambe bazana. Wana bazo susciter malédiction de pa nzambe po lelo mosali na nzambe soki asali erreur okosola na ye mais tant yoko ko critiquer yoko ko pinga nzambe pa osepela nango te ozobenda ba malédiction vraiment ba faire nezo marcher te ozo toucher mosali na nzambe na liolo balilo basuka et pas bandeko nyonso to o basa kotala yo o basa na habitude wana ya ko critiquer basala nzambe ko lobaka mabe ko totola basala nzambe ndeto lobaka na lingala oyebisi bango mwa liloba ya suka po et interpeller conscience na bango bato bafinga basali na nzambe za diable ndazo azo travailler à travers bango bazo susciter malédiction okomona ba faire nezo marcher te okomona bana no santé ya malamu te ozo finga basali na nzambe ozo manifester ozo susciter kanda ya nzambe mosali na nzambe aza mutu soki asali erreur kende kutana na ye bosolola David atikalaki kosimba personnalité à Saoul pour que c'est le loin de Dieu mais bateau bazali kofinga basali na nzambe suka na bango ezali bazo susciter kanda ya nzambe batika bizali lenza malamu te. Voilà, merci beaucoup, ça m'a pas mon papa.
Voilà, merci beaucoup. Tous apena bande on a biso awa, tous bon kande to lobi la voix du peuple mingongo ya bande qu'on a biso ba s'exprimer na nous na micro na biso. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment on a ni au tali caméra? Comment on a Messia Fasama. Messia Fasama. Est-ce que oyebeloko oyo babengi kotosa basala nzambi? Oui, respect il faut ça parce que baza vraiment autorité tout koloba. Bazo mérité ba respect mon makas. Oui. Vraiment il faut toto sa basala nzambe. Il faut toto sa bango. Siko pona bandeko bato sa basala nzambe te. Okoko yebisa bango vraiment liloba nini. Faut bakoma koto sa basala nzambe le lobi. Bon, pona nga na koloba na bato vraiment ba respectera basala nzambe te, baza na kata ignorance parce que eza et pas na bango nde toza ko apprendre hein maloba ozo ou ta vraiment na kati ya Bible. Voilà. Alors so toza na ba respect na bango te eza vraiment passe. Vraiment conséquence nini ekoye la bato sa basala nzambe te o to mona bande ko mususu bavandi banda tongo ti pourquoi batonga ka basala nzambe o affaire a gege o koto asali boy o ayembi boy o azongisi boy bavandi toute la journée bazuna bon ka sujet batonga basala nzambe baloba mabe basala nzambe conséquence nini ekolanda batalo lengi wana. Mais il faut bakutana ba conséquences parce que yo fani no kana coin c'est que vous avez kata ignorance. C'est que on n'attend pas ma colonne église aux hommes hein baza kata ignorance alors bazo tant bazo lo ba mabe moko pour na basai na nzambe aux hommes que barokutana na makama mabe ka to loba donc lobela ba moi loba suka bande konanga banda le loboto sa basala nzambe bande konanga ngam tunazolo bana bino boy en tout cas naza na respect makasi na basai na nzambe na yebi koza la peme na mosali na nzambe eza eloko mo ya motuya soki omesana no kofanda na coin bon ngana ko juger yo ke oza moto oyebi nzambe te hein ya kofanda ka ko sala ba n'importe quoi net na ba coin conseil ezala vraiment oyo ki mosali na nzambe so oza na témoignage na yete ko linga pe oloba pe oyo ya mabete pona mosali na nzambe na parce que o connaître le monde na vie na yo kapo fane na coin pona tonga basali na nzambe. Merci beaucoup. Bito ko bato zo vraiment ya biso baimboka parce que ya musala automesana osala bino pona komemela bino basango et puis ba remède par rapport à ba problème auto za okuta nango alors to kata na ngambu to za pende on a biso mo ya kitoko ameka kolobana o etali ko tosa basala nzambe. C'est parti Pichu Maimbi. Voilà, mbote maman nangai. Mbote papa. Kombo nani? Comment na Stéphie Kasai. Stéphie, est-ce que yebi eloko ba bengi respect vis-à-vis ya basala nzambe? Oui, si na yebi respect basala nzambe. Ezani ni on. Bon, respect premièrement, basala nzambe ba père spirituel na biso. Donc bazalo ko ba papa na biso en dehors ba papa na biso oyo ba physiquement ba bimisi biso, ba on bazo représenter na ba comme nzambe pe d'autres. Siko pona bandeko bakomisa basala nzambe le roi ba master na bango, le roi ba papier na bango, le roi banguna na bango, na bito webisa batalo lengi wana nini. Bon, baza ba conséquences na ba ouais parce que au mona musala nzambe le quoi camarade na yo eza malamu te. Pour musala nzambe ataza leki na yo, ataza na la père spirituel na yo. Mutu o azo pesa un message parce que to le bara église pezara et si comme tu dois apprendre éducation. Et ça parmi ba place oyo tozwara implice na vie mais si ozo respecter basala nzambe te c'est que oza mutu mo oza maudit yo sambelara. Oui, na sambi. Sambelara en église. Sambi na centre évangélique la résurrection. Résurrection pasteur na bino komone na. Ça comme Dominique Ngoy Kabuya. Est-ce que yo moto sa pasteur Dominique? Ah, na yebiti na yebiti so respect on lo bana munoko. Dans la munoko peut-être va on dimangate. C'est que to sara pena. To sara pasteur na ngai. Donc ceux qui peuvent nazo prier na tika ke église na biso nyonso na maboko nzambe nzamba sungaye a continuer ko kamba biso ka ndenga misana. Alors loba moi liloba moko et pas bandeko nyonso bato sa basala nzambe te banda liloba banda to sa bango. Mais oui bandeko nyonso bato sa basala nzambe te na sengi bango ba respecter basala nzambe. Po bato mso ba komisa basala nzambe lokola ba sujet na bango ba débat.
avant dîner na coin bandi obeta le sujet mon boye concernant pasteur intel concernant mutu moko boye donc eza malamu te pour pasteur ninga zawana azwaka temps peteke pour ye pasa mutu aza mosuni lokola yo mazwaka temps te kosala sujet na kombo mutu ye ateyaka kaka pour que to bongola bizaleli pe to bongola mitema mais yo fandi ozotanga komba mutu ozo fournir ba effort pour na vie na yo oyeba nzambe pe o changer eza malamu te vraiment il faut ko bongola mitema faut ko changer boyamba Jésus à solo. Voilà, merci beaucoup Nzamba Pambola. Merci. To côté la bango tina bandako parce que ba maman de musana bango tonga basala nzambe nana maman mo bonjour maman nangai. Bonjour. Kombo nani? Kombo na Arlette Nzeba. Osili kitende to côté lo na katsa ndako. Et na sili kite mena surprise. Vous surprise hein. Voilà. Ebi loko ba bengi ko tosa basala nzambe. Nayebi. Est-ce que yo tosa basala nzambe? Makasi koleka ko. Aussi misabo osambela na église ni. Na sambela catholique. Yoza mwana maman. Mwana maman vraiment. Naloba ni père curé abe na bino kombo ni nani? Père Guy. Père Guy, est-ce que yo mando zabo tosa père Guy? Makasi koleka kutu. Ya solo. Koleka la koleka. Kwa nyo tosa rai. Mais aza mosali na nzambe ndaote ya biso liloba nzambe. Faut to respecter. Bon pona bandeko batosa basala nzambe te musana bongo totola basala nzambe oyebisa bango vraiment ni batika ezana lisumu makasi bango babengami po bate ya biso tolanda vie o bango ba osala te tolanda makambo o ba ote ya biso ndi biso to pratiquer yango totika kolobelaka bango bazaboye ya kitoko te. Bon pona bandeko ba mama o bavandaka depuis tongo 15h et bête la banque wana na kata le pont basangani basali 4 5 personnes ekiri wana ba constituer en haut kapona otonga basala nzambe kolobara ba mabe ya basala nzambe oyebisa bango vraiment ni batika bazana bilakeli mabe batika makambo wana ya ovanda ekiri po batonga basali na nzambe e vraiment kitoko te batika basala nzambe basala nzambe bakotika la basala nzambe ba ote ya biso liloba nzambe biso tolanda o ba ote ya biso. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bien, merci Tokoba, hein, puis tu m'as dit Tokoba, tous peu, on a besoin de salam salagi tok, azo sokola bilamba, trop joyeux kaka, pour aye bisabiso non malgré autres sokola bilamba, est-ce que atonga basala nzambe te, hein, aye bisabiso non. Bonjour ma sœur, oko tourner au tali caméra na biso s'il vous plaît, sois gentil. Bonjour. Kombo nani? Meta Ilunga. Meta Ilunga toyo kute oso kwa bilamba meto kote le kapoto tunae so atosa basala nzambe. Est-ce que Meta Ilunga tika na oso kwa bilamba? Est-ce que yo ebe loko babenga respect ya basala nzambe? Nayebi. Nayebi respect basala nzambe. Nayebi. Eza nini pona? Respect basala nzambe, faut respecter basala nzambe po bonde mutu bwale sepso yiloba nzambe. Bango batinda mi pa yesu po ba l'exception du banzam faut respecter bango. Est-ce que yo ma respecter pe basala nzambe ndo zoloba makasi point lobara makasi sona ke kuna na église na mino au moins pasteur alobi ke no yo to sara no yi nandeni jamais banana ndeni ofinga mosena nzambe banana ndengi ni osambela no wa osambela na catholique osambela na catholique yo poza mwana mama bino bana mama babi bana mama nde kota ko tonga ba pasteur basala ba jeté yebisa biso non bino bana mama boaka na babizali la bon point bana mama batonga te bana mama ba respecta ka mama makasi ba respecta nzambe makasi batonga te. Donc siko pona bandeko o batonga ka basala nzambe musala na bonka ko critiquer ka basala nzambe avant da banda tongo kinongo nga moko eleki o mona ka vandeli kasi jo basala nzambe o basala nzambo bazabo o basala nzambo bazongisa rabo yebisa bango na mwa liloba conséquence ko ekolanda bango na kotonga ka basala nzambe modèle wana eza malamu te kotonga basala na nzambe. Eza kitoko te ovandika aboye obanda otonga mosena nzambe eza malamu te okozwa mbeba mo okutokana te na vie malédiction mo ya mabela ndayo po ozotonga mosena nzambe tika bango na oya bangu tika bango na makamla ata yoki oke asalelaka satana gege nini eza ya ye eza ya biso te biso toyoka oyebima na munoko na ye maloba oyo ya nzambe soki adati nkomo nzambe foto landaka owa malamu to kopia ya mabeto bwaka pierre ya mabeto bwaka eza bongo sala ngo sujet critique te bongo eza lisumu makasi. Voilà, merci beaucoup Nzamba Pambola yo maman. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.
Chaque chose a toujours eu un début et aussi une fin, c'est-à-dire que to banda qui peut te soukisi. To beti masola bien les lots, masolo ya respect ya basala nzambe, hein? Masolo ya respect ya basala nzambe. Oza osenga la biso to sa nini, to sara basala nzambe. Ozande ko kenda église, oui. Obina chrétien na chrétienne, mais est-ce que to sa basala nzambe? Ya onde maman na likambo o to tuni et puis boyo kibino moko ba réponse ya bande konde ba lobby. Bande ko ba exprimer na micro na biso ya la voix du peuple parce que la voix du peuple est aka mungongo la caféine mais eza mungongo ya songolo pakala c'est-à-dire faut te quitter sur le terrain to zo mungongo ya ba peuple nyo surtout balo ba raison pour laquelle to quitter la kibino vraiment na terrain boyo qui vraiment le lengeni ni batu ba s'exprimer na micro na biso ya la voix du peuple en tout cas bandeko faut to saka basala nzambe il faut vraiment to saka basala nzambe parce que lelo o mo vino e ke liboso te vino ezo pambo mate vino ezo ko progresser. Pourquoi? Cela non introspection. Zonga na katina, pose-toi des questions de savoir est-ce que tout ça basa l'ensemble. Est-ce que aux nara par hasard problème on a nemo quelconque na mosala l'ensemble monté aloba non aloba mabe yango vinu za bloqué. Mais tout non ba question ana hein pourquoi tout ça basa l'ensemble. C'est vraiment très pertinent pour nous de respecter les hommes de l'Éternel. N'est-ce pas le cordon Fredin Tsoki, Otozana Epe Awa, Tomekato, Saka qui songi on ya bandeko, Obato Sabasala Nzambete. N'habite cordon Freddy bien qu'il n'a comme na souka na conclure. Mais, Olobana Mwelo Moko, na Oitali respect vis-à-vis ya basala nzambe enfin que na pesa mbote na bandeko no surtout basala musala gitoko na Maranatha second souffle. Merci maman Dodo, merci pour la parole. Bandeko Bolandi, bandeko na biso nyonso auto zuito interviewé ndenge ba commenter par rapport à sujet na biso lelo. C'est-à-dire bandeko ba chrétien lelo toyebi ndenge nini surtout na mboka na biso RDC ndenge nini bazo traiter basala na nzambe. Ba chrétien respect et sili tellement makasi que non ba bénédiction surtout ko moratango. Donc boyo ki ba commenter bandeko ndenge ba lobby maman Dorcas a beteli yango c'était vraiment bandeko boza kolanda biso s'il vous plaît boka basala nzambe boko pesa bon respect ko sona musala nzambe et ça te tellement bo sona musala nzambe bien bo mesana bo moi respect wana longwa to esila te donc bo rester toujours connecté na site na bino Maranatha second souffle boko zo à chaque fois ba sujet intéressant pour na ko aider biso ba nzambe to ba ko za toujours en communion na tata nzambe quoi donc ya koloba mingi ezalité vous allez connecter na Maranatha second souffle. Donc on a bien maman Dorcas à conclure en haut. Donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui, très chers téléspectateurs, comme vous le voyez. Et chaque chose a toujours eu un début et aussi une fin. Nous devons respecter les hommes de Dieu. Poto Loka, Kofongola, bénédiction na biso, zala na respect vis-à-vis ya basal nzambe parce que Bible lobi na bango que lobi na biso nyonso est basal nzambe baza ko mériter au babi double honneur. C'est-à-dire aux ana baboti na yo, au respectera bango oui, c'est vrai, mais basal nzambe bazo mériter les doubles. Ya o pesara basal nzambe pour dire que c'est vraiment hyper important pour nous enfants de Dieu. To respectera basala nzambe. Voilà, merci beaucoup. C'était un super plaisir pour moi, votre caféenne Dorcas Bafutuka, de vous apporter un tel sujet. Et aussi merci aussi à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Là, je vois derrière la caméra Pichou Maïmbi. Merci beaucoup pour un super travail bien accompli. Na Maranatha second souffle et pourquoi pas Joskingo no cordon Fredin Tsoki. Merci Nabino parce que Maïel belé toujours Moussalango et qui est bien et surtout quand na bonzambe de Tolobarara bonzambe na bonzambe lo les osanini. Alors merci beaucoup aussi à vous Michel Mputu Zingwa. Michel Zingwa Poutou depuis les États-Unis. Merci beaucoup, de big salutations à vous. Et toi je ne peux jamais t'oublier, tu le sais bien, de moi-même, Alain Chou, Alain Ponzo. Des gros bisous à toi. Restez toujours branchés. Rejoignez-nous sur notre page Facebook Maranatha officiel et aussi nous sommes dans notre site www.maranatha-second-souffle.com. YouTube, on est là. Abonnez-vous sur notre page YouTube parce que vous ne serez jamais dessus tout en suivant Maranatha second souffle. On est là, on est ensemble et surtout il n'y a pas de souci. Et moi je suis Dorcas Bafutuka, la caféenne. Maranatha second souffle est un site chrétien qui met en exergue les activités chrétiennes et propage l'évangélisation des dieux partout dans le monde.
Ces sites visent la promotion des différentes églises, différents travaux manuels, différents artistes et chrétiens, différentes œuvres, différentes actualités avec un seul dénominateur, Jésus-Christ. Nos rubriques sont Maranatha Rissoa, Maranatha Live, La Voix du Peuple, Second Souffle New Look, Maranatha Actu, Hit Chrétien, Le Mariage Autrement. Là où les autres n'ont pas pu, nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas, nous faisons toujours au-delà. Pour tout recouvrement, émissions, prédications, concerts, spots, conception des affiches, contactez-nous.